Ibrahim Yanzambe, mon président Nzambe na nyonso. Mobala munganya ma so te pigeon vert. Biso tobeta wanzemo na biso ya bato musulté. Bo ça nous a Londres bo sentir biso po biso tout danger, la fort, la puissant de ressentir. Donc, mbote ka ba kofia ina, mbote belé na nunzongo, check na suki na ngaona to ningu ngolgan. Vous allez pembeni. Ah ouais. Je m'appelle Anaconda, chanteur de chant mes premières voix. Président Ibrahim Yanzambe à Charlotte, Jean, à Londres. Donc, tout ça, on a Londres, poto bobanga na binote tozoya. On va bêta banzembo batu. On a ça les savoir. Mais ok, biswa vraiment tout cas présence dans tout et ça la banzembo. Tala lelo mo ba bilo kwa danse. To ko bwa bango baza ba yuma ba ibiri ba bango mbele. Abata kuru dimba mais biso to baki président ba ki to za la bomoko po. Lobi to pesa éducation na bato bazo ganga ba panzi kuna. Donc to za ko boté ba moto la tsana pesa tango. Eza pena gete na tang. Ya wana c'est guidé moment. Ouais, pesa tango toujours na temps, pesa tango kafu na Kafu, Tony Twingy, Gorgan, il get ses samba, n'habite quoi. Vous avez bien de chance, il n'est qu'à l'écolo, la voix des anges. Donc, il les a beau sentir travail. Donc, travail à haut niveau, quoi. Tu évites, tu oses la rame au colongo. Donc, ça va, il n'a pas n'habite quoi. Bana photo, bana Londres, basi plus ça. Obozoyo, kanan, ou c'est basi plus pesali. Donc, comme ma retardement, quoi. Yo beta ya yo balobi yo alimentaire na bino yo anti flamme yo bambote kana bana ya Londres balobi biso to beta ka ya biso président lobi to beta ka musique ya biso to beta ya biso yo so beta ya batu okola ndeni grand mouvement pesa tango mbota tout epa ye moko Ibrahim Yanzambe na nyonso biso ozaka na boulot tokembisa kaka yo yebi kaka ka ndenge olobaki idéologie nzembo ya motu te nzembo ya mouvement nzembo na yo moko ka ndenge oyembaka voi ya motu te yango nde tosala tolandaka structure na yo bambota trop epa ma Jeannette Pigeon ma Charlotte Pigeon mama Charlotte Pigeon bambota trop napesi mpe bana mikili bana Londres tout mbote toza ya bino président Iba bambote na mwana donc biso to bosé quoi donc bana Londres bambote to Tony Twingy Maman Charlotte Pigeon, il y a Bambote Wana, il y a Patrick Solo Maka. Ouais, merci à trop, bana Londres, bana Panama, bana Hollande, et puis monde entier, Amérique, Europe, Asie, Océanie. Bobo japonais, porte-parole du chef Anzembaka, Abinaka, et puis à Lobaka. Biso travaille toujours, Pesantango.